C'est que le salut est individuel. Oui. Salut est individuel. Donc, oyo ndimeli. Ceux qui m'ont si nanga, andimeli a soloté. Kokasate que ceux qui enlèvent me moi c'est à combattre na foi o yanga jamais. Na foi yanga combattre. Donc, nga na mati atikali. Ceux qui nga ipé, na ya solo nazaka ka bongo bongo, moi si nanga komata nga na tikali. C'est ça. Alors, le pasteur Tozo Betlaka li solo nan Tozo continue dans les solo, il y a enlèvement de l'église. Alors, pasteur, enlèvement de l'église. Est-ce que après enlèvement, oui, bien aimé dans le Seigneur, Mokili Mobimba, Otali Kolanda, émission Noir et Blanc, na chaîne Nabiso Eza Makambo TV. Là, c'est votre humble serviteur, le révérend pasteur Edo Joseph. Ndekabo Messiah na etangunyoso. Vraiment, Moussa Nabino. Yé aussi sur Liboso Nabino pour apporter encore la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est le royaume. Nous n'avons qu'une seule nouvelle. Une vraie nouvelle. Une vraie bonne nouvelle. C'est le royaume. Bokondi Natata. Quelque chose qui est dans une forme, mais oh, nous sommes primaire, oh, nous sommes top, et nous sommes bokondi. Il y a tata na biso ezali. Yesu Masia, kolona bomo, ipe mobiki se na biso. Et nebike mutu nyonso zolanda, bisika zali. Vraiment, le boko nzambe est visité yo. Nzambe on a salé le sous bolamu ebele. Là, tozana cameraman, oazali de connexion Isaac Zola. Vraiment, nzambe apambola e mingi, salam salamo kitoko. Kouta musika koya tibisika tozali penza kwa koluka biso kote vraiment awasaba sacrifice makasi vraiment za muto esengeli nzambe bena pambola. Et puis je salue encore le boss ya chaîne Eza Makambo TV, André Ngambu pe Nalibota Mobimba, vraiment bozala beni bisika bozali na marque de confiance au bozo sala bisoba oyo boye vraiment tozeli le côté toza bato ya pamba kaka mais bosali biso confiance boy komona biso na makala komino ezalaka soko beti liso nango olobika ozaka wapi na makala mutu sabaye église eza wapi na makala donc vraiment nzamba pambola yo bien aimé bisiko zali nzambe amona yo papa na ngai pe libota mobimba ezala beni pona musala kitoko zo sala eze bikisa mabota ebele. Thème la biso lelo ezali le pouvoir du nom de Jésus-Christ. Le pouvoir du nom de Jésus-Christ. Toki kotanga ngona Matthieu 18 verset 18e verset. La Bible dit voilà au fond les places aux ali font la Bible na yo vraiment ezamala mingi yo potanga elongona ngai. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans le ciel. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. À mon nom, je suis au milieu d'eux. Nzamba pambola yo. Bisiko zali. Vraiment. Bible lobi tout ce que nyonso oyo boko kangana se. Na likolo pesa nini e kangami. O boko fungwana se. Na likolo pesa nini e fungwami. Abi, je vous le dis encore. Que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, quelque chose, une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans le ciel. Nzambe wana ndeko asalaka, Nzambe wana ndeko azana bomoi. Nakopesa exemple moko, ezana ndeko moko, moi na église, azana problème ya kobota. Azana mobile na liboso. Ba l'église on dit 13 ans je crois, 12 à 13 ans. Bazui moi na teti ba ko boyana. Aye to bandi ko bondela. Azaka anémique.
Mais tango aiko zombali mususu azuzemi bato comprendre te. Na pse kaka ngabi nzambe na nga pesa ka bana libumunu eza kofungwama. Nzamba sa elobolamu. E ndeko wana aiko zo azemi. Tango azuzemi oyebi mutu aza anémique. Muke makele sili, muke boye. L'hôpital ngwa grand frère nanga ye pasala kuna. Docteur na biso alobi il faut akobota bongote. Tozela pété ba date ne koka, ba journée koka, mais faut tout ça l'opération. Tout ça la césarienne au plus vite que possible. Na telema liboso na lobi bon mutunyo soza na zemia wa mukolo ya kobota abenga te na kombo na Yesu akobota bien. Na kombo na Yesu akobota bien. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Dans le ciel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tango kanyango na sena kombo na Yesu likolo pe kangami. Ngabi na kangi na lobi mwasi nyonso aza na zemia. Mukolo yo kobota. Obenga te. Okobota bien. Au nom de Jésus. Na kangi pe na scellé. Et mutu abana ko proposer ba sala césarienne. A que tamba vandisi et pas docteur, on a grand frère nangai au colocentre. Alors Bible c'est que non, en tout cas, il faut ba sala ka césarienne. Ba sala césarienne. Les amis comme sous bon mon ndeko wana na mwana na ye. Je crois la prochaine tout dimanche prochain bon mon na ye. Le pouvoir du nom de Jésus-Christ. Eza kombo eza nanguya, kombo eza likolo ba kombo nyonso. Bible lobby, il n'y a des salis en aucun autre, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés, c'est le nom de Jésus. Dieu lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Donc, ce n'est que le nom de Jésus qui peut te faire du bien, qui guérit, qui élève, qui bénit, qui fait tout. Ndeko désespéré car quoi que je peux sous-émiter, mais surtout comme on soit sous-émité. Et zemi yango balobi ya kobota pena normalité parce que mukolo ya kobota il faut makila ezala ma ezala mutu azongisa makila na tout au long à zemi na etanga komi na ba 6e mois 7e mois ti ba 8e mois donc de 6e mois ti akokisa 8e mois 8e mois ndeko bazongisi mai 5 makila 5 fois. Makila ne kitaka na ba 6, ba 5, ba 4. Donc so bazongi si. Au lieu comme atana 10, mon esuki so ezaki na 6 et suki na 7. Balobi akobota bien te. Mais yelo ko mwa kanga. Abi papa lobai na ngai. Ke yazala azala te. Na kombo na Yesu. Na kobota bien. Ba vandisia le abisi ba docteur abi nga na kobota bien. Ba c'est impossible. Donc, c'est le côté qu'on défie médecine parce que tu as un ennemi qu'il faut au bout de la césarienne. Ndekwana, si c'est un tamboli balobi que non, pasteur, donc tu as fait qui ça, basa la césarienne, mon commission n'a gagné les banques, à bout de la jabozoba. Ngabiye wana, beau convaincre yé, beau ça la césarienne, mais t'as l'ingate. Vraiment ça kana bi oh. Mais pasteur doit être foi. Ate que combo la Yesu ezana pouvoir. Na combo na Yesu ko ndimi kaka omoni bikamwa. Ya ndimika komona bikamwa botika ye botala ye grand frère abi mukolo kaka passe ko banda abisa kusheza bi soke bandi kaka transfert ba moko abota na centre na ngate e mukolo passe banda abenga ngate alobi kaka abi na kobenga papa te alobaki na ngana azala te na obota bien moi c'est ça c'est ma obota bien eza ngana kobota bien abisa ka kusheza biso na kutama na bi ndena za bo passe za. Et moi, je na botti le na cop donc na ganga abi papa na gangité na poussé crité donc na côté kaka ba matinga na mbetu na poussé kaka pas moi na bima sala 30 minutes était moi na botami enfin a benginga tuni a singa papa tana monika ka bipenga na talibenga oh mutu azana problème donc so ya benga zaka problème na benga boy papa na boti Osaye nini bina boti oboti ndenge nini habite na boti pena normal mwana za aza bien wapi mama o aboti sio habite aza libanda ke sukola bilamba ona botanga bi lokola ka ke sukola bilamba bote seke mwana na botami bien yoza bien
na tongo na ngone telenga bazongi so makila te papa bazongi so makila te telema telemi normal le nom de Jésus a un grand pouvoir. Mutu azaki anémique, mutu azaki na problème, nzambe abotisi normal babiki fa bota na césarienne, impossible. Vu que makila peso c'est parce que tant ko bota ko sala hémorragie, makila ngo ezana oui ce qui seti. Mokolo ya zo bota makila seti. Tant ko sala hémorragie mais nyo ceci la kufimba moti. Le nom de Jésus a un grand pouvoir. Si tu crois au nom de Jésus, la Bible dit, si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose, pour demander une chose quelconque à mon Père, il leur sera accordé. Il leur sera accordé par mon Père qui est dans le cieux. Et là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Bien-aimé, là où on invoque le nom de Jésus, Jésus est au milieu d'eux. Et puis si vous allez même dans tu as des problèmes. Bon, ceux qui vont s'accorder, non, les cambo faut longwa et que longwa au nom de Jésus. Les gens souffrent parce qu'ils sont ignorants du nom de Jésus. Bah, tu vas souffrir parce que tu vas comprendre qui est ce Jésus. Qu'est-ce que ce Jésus fait? Jésus agit et il agit et il agira toujours d'éternité en éternité. Le miracle est possible. N'a problème aux anayango. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Maintenant, confusion est là, taillot. Parce que celui qui croit en moi ne sera point confondu. Mais une seule personne qui sera confondue, qui est un fidèle sans cause. C'est lui qui se confie en Christ. C'est lui qui se confie en Christ, au nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui fait trembler le diable. Le nom qui guérit, qui fait trembler la maladie, la pauvreté. Les problèmes que tu as. Ezakaka kombo na Yesu. Crois bien-aimé, tu verras la grandeur de Dieu. Crois au nom de Jésus, tu verras la grandeur de Dieu. Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ est vrai. N'était qui était sur le combat de la destinée. Quand Jésus est au milieu, ndeko, ezana na ebisi ndeko moko ngabi, ezane lo côté, o ko empêcher le beaucoup Yesu et agir dans vie na yo. Ezala nani so Yesu abia telema na vie na yo, fais-lui seulement confiance. La Bible dit, oh, sans la foi, il est impossible d'être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, croit que Dieu est fort, croit que Dieu a tous les pouvoirs. Le diable n'est rien. Mais prie parce que le diable a peur. Abangaka, le nom qui fait trembler. Résistez au diable, il fera loin de vous. Il ne résistez à Satan. Au nom de Jésus, il fera loin de toi. N'importe combo Yesu na kata ndaku na yo lelo bisika yo zali na problème bozana yango o ezo tungisa yo tika nzamba pesa solution. Oyo kangina se mwana mwasi oyo e kangami tana lobi kaka ndimi aki aboti. Aboti sans problème anémique. Balobi anémique. Balobi azamona SS. Mais aboti. Yeah, ba témoignage est belé. Et ça, comme ça, témoignage, au monde que non, comme moi, soit ramené salaka. Moi qui étais condamné, mais au nom de Jésus, Dieu m'a délivré. N'a qu'à ta condamnation. Et ça, ne craint plus la force, la loi, la famille. Combattre yango, mais ko bangangote. Ko zakana somo nangote, parce que zaliko na yango. Il nous a donné le pouvoir de marcher sous le serpent, les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Au nom de Jésus. Mutu nyonso o komba Yesu evandi na bomo inaye. Mutu nyonso avandi na kati na Yesu Masia. Ndeko, komba Yesu wana. Ezo salelo bolamu. Ezo kota miracle na vie na yo. Ezo ndoki o ezala azana forme nini. Azana pouvoir teliko na bomo inayo. Pe ako sala yo rien. Ngala kama waka mutu msusu. Mutu msusu azo banga ngana mona papa moko azana problème papa nazana poto azana problème ya mbotu ya hanche papa nabi papa etikeka mukena me na poison na kufa 5 opérations maladie mona na te to bondeli nzambe ngabi kende ba moni maladie papa na koma guéri anako waso kumba mutu kate mukomso benga bi papa
ndena zawa etika ba beki za makolo na yote oza makolo mibale oza 4 makolo te ay papa na tiki beki mongabi oza na 3 makolo te oza na makolo mibale faut tika makolo mibale soit lokolo moko longo tika na beki moko mukomsa papa nazo boite ngabi ko boite na ko banga te nzamba za na yo azongela misala na ye nzamba komo ko saele makambo minene nzamba saela ke bolamu vraiment au nom de Jésus. Le nom de Jésus délivre. Le nom de Jésus guérit. Na problème aux anango. Tia nzambe nesika. Tia kombo Yesu nesika na yango. Vraiment nzamba pambola yo. Mais je vais parler encore à un frère qui aime Dieu. Au nom de Jésus. Na bike nzambe nanga ko pambola yo. Aw sa elo bolamu. Na ye pa na yo. Olingi nzambe olingi pe musala nzambe. Tozana makambo ebele na kati église ezo luka. Ezo luka bato ba ko soutenir. Toi, un problème à groupe électrogène et fatakani et baby yangona kuna et baby nyonso donc tu éviter veso ko lekande nini so ngosunga biso yo mutozo landa biso yo muto nzambe apamboli à travers matéya oyo yo muto nzamba kutai na yo aider biso na groupe électrogène benganga na numéro oyo plus 243 89 80 67 925 plus 243 89 80 67 925 même na WhatsApp ozwanga vraiment si on a posé au Sungabiso l'église a besoin de beaucoup de choses sur les micros et on a posé ça bah chante même faut pas répéter. Tu as un problème, il y a moyen. Je sais qu'au nom de Jésus, Nzambe, asimisaka ka yonde mutoko sunga pe musala nzambango. Aoya te bamba pou. Ngana yena pesimba mo na yonde. Muto simbami nzamba pambola yo. On ne sait pas veiller sur collection de mais on a veillé moi ma casse le 31 décembre yo. Mais groupe ezo trahir biso ma casse vraiment et je sais que Nzambe oyo aozanga te ko pambola yo yo muto kanisa biso pona groupe électrogène. Pour la groupe électrogène, vraiment nzamba pambola, bisiko zali nzamba pambola yo mutu no so na problème au talanga. Simbaka place ozoka pasi wana, tika loboko nzambe toucher sika wana pasi wana sila na kombo na Yesu Masia, le nom qui est au-dessus de tout nom. Et s'il sa pasi wana au nom de Jésus. La Bible dit l'on vaincu à cause du sang de l'agneau. Na makia na Yesu Masia et longue kota na vie na yo. Na nyonso na makambo na yo ozanga ke eloko moko nzamba pesa yo mukanda nzamba pesa yo problème ozana ngo nzamba pesa solution na kombo na Yesu libala nini nzamba pesa solution na vie na yo au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne négligeons pas ce nom parce que ce nom et c'est le nom que oza nanguya makasi koleka c'est le combo nde yango wana nzamba pambola yo. Je salue encore papa André Ngambu Nalibota Mobimba pe ndeko merveille vraiment nzambe asalela yo ko dituka ndeko Isaac Zola nzambe amona bino le grand cameraman oh salam sama kasi na salue encore mon épouse vraiment maman Christelle et ma fille Allégresse nzambe apambola bana nga nyonso bazana ndako na ngai et apambola lisusu papa Alphonse maman Ade maman Sylvie papa Pichou elongona mwasi na ye maman Gisèle pe Paul Sangi peya nangai Christine Mianza vraiment nzambe amona bino mutu nyonso yebi ngai bisiko zali zala béni au nom de Jésus-Christ. Amen.